Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Enfant chéri Tito Zaïkone Zaïkanga. Na swabala. Swabala marque na yeke. Enfant chéri à groupe. Il y a Siatou les Akio. T'es na groupe Siatou. On s'est retrouvé. Si. C'est-à-dire qu'il y a un se retrouver à Yemo Mystère Siatou là. Non, il y a une photo. Parce que mon bénéfice est là. On s'est retrouvé pourquoi? Parce que tous un sponsor t'es. Misa président Roy Gra, président Moko qui attaqué à Sungarape, ba déconnecté, artiste, c'était ba noya tikana kinte. Est-ce que c'est vrai? Papa nangandi to lobara ba daje loba ke malamba laksa ko péché ke baba na ko pesa gayo. Malamba laksa ko péché ke baba na ko pesa gayo. Il est président Asani ba. Azo sala ba forte, tozo bimisa siko mingi. So Mr. Tozo sala ba pour en hiver. Pas difficulté hein, non boka. Oui, mais faut nous en pas difficulté. Faut nous en pas difficulté. Je sais ici ba master tout, bon banda lelo ngapi na kisipu. Na ebagité. Amina nga banda lelo na tikili bino mutu akoyi ko kamba bino ezambata siala. On a lobaki. Mystère Siatou. Alors ils allaient na bato mususu bazaki place to sala ki réunion ba kenai ko yebisa yeke non bazo linga ba lungola yo na groupe na yo. Yé na poto to longoli yete. Metango yeki sasa ndeto longola yi. Voilà. Alors il y a qui pour arriver président lobi na biso que non ba oyo nyonso ba ya ba kenda ki réunion biso na bango to sito kabwana. Mon gars bon ça te na Mystère Siatou là. Moto ya bomeli na malgré la difficulté bike nous avons na pose routine à $100 la place à $250. Non, to ko bongisa ndeni d'abord tant président o moni oyoke loba ndengo na osani ko benga biso to ne oyaki wana vantu vandi non réunion bo salaki ezalaki pona nini oli ko yoga biso te réunion bo salaki pona nini to expliquer yo que to salaki yango pona bonne marche ya groupe. Bon, président oyaki toyeba oyeli biso nini oyena ide nini makanisi nini ya sika oyo oyena wana kina liboso tanga yaka wana kutu ba 3e ou 4e. Donc ba Emilia ka Mystère côté wana. On est ba Emilia ka Mystère. Ba yebi o bango mo ba ko bateke mira esa to ba bongo. Na lobi bango mo ba yebi. Po ngapi na zalate Siatou la bête. Ko ne bazala ka ba mira esa. Mais ça y est, mouvement de frère nanga yon papa kufi mama kufi ndeko kufi to ko ya ko assister de tozali sanga. Wa da setlo te puta yaki. Ya uti mikili ayi. Ayi, ouais. Ya uti mikili ayi. Na matanga zaki ba bongo se ba mira esa. Ouais, bon la éviter ça. Est-ce que ba Emilia ki ndeni? Ba Emilia ki ndeni. Na yoki ke ba Emilia ki. La Congo ko sala nini? Bozo bombela ngani na Congo poison. Bombela ngani na Congo poison. Nga moko nde na link ozonga na Congo te po motema mabe eleki. Na bo okota na cercueil. Na bo okota na cercueil. Moninga vieza ragu makasi. Moni Congo na oyati. Moni Congo na oyati. Nzambe mutabomba biso. Soka oyaki sasa ya ko continuer ka talana yi. Anormal. Zana mabete. Ozana ba mi, ozana ba relation o yo pozana ngo ya malamu na o pe balinga kana pe balinga ka yote. Comprendre. Donc oko ke kuta na pe na mbiscade moko ya côté oyo balingela ka yote andeora musala o ngana to vandi boy. Mais lobby e pesa ka kwa ndeti tala bande kona yeka mbasali basali boy. Mais ça le savoir que na zape na ba compte à rendre mususu na bateau mususu pe ba yinanga peta mususu na sala bango pe eloko côté oui. Donc na sepela na été diaya na sepela ka utu na ibowela nini mais ti amona ka présence na yo ezala ke ka bien te ba ko triquer pe na ba sens na mais lobi ça nini zongi kaka moni baninga na ye bango mbasa pour kazunga qui peut évoluer sur carrière. En tout cas les questions ni tête sur l'andiango. Ozana ta obala te. Omoni so nzamba atelanga so 70 to 80 ans. Moi 30 ans na nafana betana libala na senti pe lenga libala. So andika tete na obala te. Tete akozanga pe libala. Oui, aza mwasi, faza na ndako libala abota asala pe fina ye. Na petite belé pe bazana ba mboka o to sala mo pe boulot mais azobanga kozwaze mais amona soko avani tamso 2 ans.
poto chaka zemi ba une année ba 9 mois wana ebenda kati mwana 2 ans mwana zwi mwa makasi akozongela bulona mais ba mwa koneti nazo bomata nzoka eloko te ngana officier petit moto osana ekala na Kilimanjaro miracle petit na miracle na ebite so Fatou miracle na Bruxelles Fatou miracle lelo yo aza bien anda kuna libala est-ce que peut yozo tala na yozo mitali tani bakundi mama nzite balelier bwe est-ce que ngape ekozala kwa bwe est-ce que ngake za pe bwe est-ce que bozo milengela batasa damso akufana ne bali tamsusu batasa la kufana na crash avion tamsusu papa so toke on est tout à la ciment on s'en fout mutoya ayate on s'en fout l'essentiel yoga ko na sama beli OK sini na ponde to zakaboy ba momengo ngo baloba te fallait ba ya ba soutenir biso tant que naza vivant bout mais ce que son a confié bo tcha bonheur wana esanga ngamo na oyeba ko gérer tant bo pesa ngana gérer ba na tikila ba ba poser pour zo kufa pauvre oui to kufa ba locataire oui oui mais surtout que kokola na ngai ezaki pena donc mabe makasi na sens que ndeti le na botami na ajba na batambolaka otobangolo maka nga tous les deux makolo oyo ezalaki déjà cassé ne to lelo to boningaki paralysie to kolo ba ke mutatambola asuti bani mais papa na maman nga vraiment ba bundaka makasi ti ba komi kutu même na ko kundanga na ba mabele FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo twino sa nini. O eza agence transfert. Ndina biembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Katine. On dirait que sur la chaîne RTGA, merci Nabatutu, Boanazo Sikoyo, na émission Nabiso Kati, Obotalarango, partout dans le monde entier, Obolingara vraiment émission Obotalarango en direct. Puis merci Nabaïban, Soba Rolandazo Siko, surtout aussi à Madame Christelle Mabulu, à toute l'équipe aussi, na Remexé Bino, puis merci aussi Nababonné tout, il y a Congo Liziba TV, Obatala Epsuna Simaya Milili Internet, Obatala Epsuna Sikoyo, puis merci aussi na partenaire Nabiso, Balande la Biso partout loko la FBT Misalandi aussi qui a mon papa Paul Fikipo FBT Misalandi aussi qui a maman Nathalie Fikipo na Pesiombote ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris je te salue aussi Gisèle et Tati maman Versa c'est monté ma prince et Jacqueline na Pesombote bisiko zali o linika vraiment émission na biso aussi qui a mon visi ya mon Lex Aigle Noir aussi que Akabongo Kasongo balabi muluba moko ya bien aussi que na balongo nyonso tozana lelo o bosengaki ngai alika na émission na biso parce que bolingaka ye parce que bosepelaka pe na ye asali ba misale belé na kati ya monde art oya sepelisa bato pe ba sepela na ye oyo ngana ebe na kombo ya papa Mbata Siala oyo tokosola plus kati na ye trop découvert trop ye ba ye penza abeta biso mwa lisolo na ye moke bo mwana na ye pe lisolo kati na ye parce que lelo bazo valeur ba artiste na biso te to komi ebele ba bimi ebele ba rotuna nga est-ce que papa Mbata Siala sui kana baga est-ce que papa Mbata Siala no ba théâtre ngo est-ce que yango tokosola ana kati ya Congo Liziba TV Papa Biso Mbata Siala tokosola na awa ebele. Bonjour papa Mbata Siala. Bonjour Nabande Kono Tubazolanda Biso partout dans le monde. Bonjour Nabino Banso.
Voilà, et le lot, il y a une émission, c'est ça, l'émission vraiment plaisir. Nga été moi, non, Abino, Leke Abino, Kevin et Panda, Lekechu. On a ça, la émission, c'est ça, toujours, tout balinga rangai. Tout sur la plus 4 nayo. Tout sur la vraiment, tout est papa Mbatasia là. Oza icône tout le bas vraiment tout le bas mais oza yango penza parce que osali oumeli penza na a osali mwambi belé oyo baté belé penza ba sepeli na musala osala tu e bananu papa Mbatasia la oyebi nzambe. Ouais. Si on a eu Nzambe, mais c'est qu'on a vivre. Donc, Nzambe, surtout qu'il y a une première position. Quoi. Donc, on a eu Nzambe, d'abord on a Sambe dans Aliloba. Et puis, il y a le prophète Konde Paulo Dominique, il y a Pessi Papa Mbote Belé Sikazali, il y a Bandimi Nabisonio surtout. Ouais, on a eu Nzambe. Monsieur Michel Chemenda toujours na prière. Est-ce que papa Mbatasia c'est la ko linga afungola liso na biso na losambo pour ba tout ba hôtel biso ko na moni Dani Senda ko landa biso aussi il y a toute la famille aussi qui a Creda Omar ici Tracy Kambi. Au fungola émission na prière. Tout bon de là. OK. Merci Seigneur et pas na yo azar ezalaka tenkolo yo baki mkomo lelo to kutana peto solo là. Tika été onyo to ko bimakat na minoko na biso vraiment. Et bako soulager moko na moko esika azali ki e kinde ko blesser banda na biso e bandeli kino na suka to tiki plateau na biso na maboko na yo to tiki ba cameraman na biso na maboko na yo to tiki oyo nyonso tu ya moyini satana to longoli yango na kombo na yo Yesu Kristo to lobika ka pe to zongsi matondi pa notre vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Papa Mbatasia ngai na na kombo ya Papa Mbatasia la na habite tout to yebana no vrai no ya papa Mbatasia les anani to so na no moki ya papa Mbatasia la vrai no zanani vrai no ngezali Ntimba Mbemba Romain. OK. Donc nazali pas ça ndeko na ngai to bota mami balé mais na mona epete na ebiete mama ebsanga kino bo bota papa mapasa apesanga kombo ya Ntimba donc c'est que nzuzi wana daya et puis na yeko zo kombo papa Mbemba Romain. Donc, comme on a Ntimba Mbemba Romain. Tu veux dans la Romain alors. Romain, yebisa biso nano. Tu vas dans mon qui à Romain. Romain aza moi no yo. Babota na mariage, na ndora libala na mariage. Naza moi no yo. Papa nanga honoraki mama, ndenge zala kaka to botami 8. Grand frère na biso ndi kaka le né na biso ndi mutazara souté donc to tikala 7 na famille naza 5e. OK. Vie à Romain zaginde ni Romain. Bon, mon à Romain, c'était comment la vie? Ouais, bon, mon à Romain, d'abord trop timide. N'a pas classe moi mingi. J'ai pena comme bon moi n'a vraiment la bande qui pena dengi ba msu arrêter ko sakana e belé banda tongwa bimia ki mama zo lukaye banini talaka vélo na yego yeko lona ki mukolo ba shito nde ba na mike ba beta kande to sakana bale pe ko tuna ebita ko tindika monte donc azalika mwana moko pe na ba parents pe na ba grand ba sœur donc na kola pe na ka bongo. Romain, la vie c'était comment vie à Romain? Puis aux agi na commune ni puis aux agi na mboka nini Romain parce que tu es na ba famille pe na ba ndenge to tambola ka batna bakola na ba réalité ya ba vie na bango batna bakola ba ndenge ba façon ba mema parce que Romain vie à Romain zaki ndeni pe mukine to kino na histoire ya Romain avant tout comme o ile lozali expliquer biso na kokola ezalaki ndeni est-ce que Romain zaki mwana akola na famille moko extraordinaire to famille comment expliquer biso notre ba Rolando Pesiko? Ouais, Romain azali d'abord natif ya commune ya Kalamu na botamina avenue Movenda 27 na commune ya Kalamu donc juste sur na Mariano aux vers Makala avokoma Rengunza donc avenue Mogeza wana babenga avenue Movenda na botami wana donc Romain a botamine na famille pena ya mbongote famille pena orete ndingi ba mise ba yembi ke bitso to botamana biso kana ba famille o izana nka toujours normal au papa azoko ko supporter ko futela bino classe azoko ko supporter pour le que la bino même ta loso même ta au ni tout cas que passa kana ba vie mais il y a spécial vraiment de tous les lots comme au mona papa za les na bana papa zolo bana bana pe bazo poser ba biloko pe pa msusu mais biso to kola ikaka na possibilité o papa za ki na ngona ndingi mama bande ko débrouiller ko teka ba biloko mike ba makala pour kaka ta msusu to kende classe
donc via Romé Peneza qui n'a pas l'XT donc toko loba donc mais na niveau oyo ba boko le biso tozaki na l'X na niveau ya biso de boko le liwana c'était comment Romé à famille malgré que maman tika makala pour beau vivre c'était quoi la difficulté parce que ba kaizala kana ba famille tanto kokola tanto ozala ba kani vraiment yo passa nango vraiment etikala ope na mutu oyo zaki komona bomwa na yo oyo kutana c'était quoi d'abord bon d'abord histoire na ngai les ba papa na ba maman baza en vie les ba boti ngai vraiment na kumisa nzambe ya moni penana ki na mipesa côté ya Seigneur ba difficulté ezala mais surtout que kokola na ngai ezaki pena donc mabe makasi na sens que ndeti nini ndeti le na botami na ajba na batambolaka otobangolo maka nga tous les deux makolo oyo ezalaki déjà cassé ne to lelo to boningaki paralysie to kolo ba ke mutatambola asuti bani mais papa na maman na nga vraiment ba bundaka makasi ti ba komi kutu même na ko kundanga na ba mabele batimo ile bulu ti juste na loketo ba dintingai bazoki no memangai ti na monga fula pa ya batu kaka basala kaka ki papa na ngai akina souci mama zaki na souci ke mwana oyo azala kaka ndengi bana nyotu to boti ke lobi to mona ko ndeti en fait to lobi mabe ya bande ko na biso te ke ba handicapé o to nini te mais papa saki pena effort wana na mama donc na zwa makolo na tambola ya mona ratam susu na zo kanzembo ya Pongo Love mama nanga sali nyonso na bokasi ya bomwasi na telemi na tamboli donc nzembo na ka il marque anga vraiment donc surtout ne pas parents bazara souté ouais courage c'était comment kokola kotanga ba classe c'était comment kotanga vraiment père ça qui fort na zotanga ti na ko crochet diplôme na ngai bon nzamba ibinga sala makambo na ye lelo oyo naza o manaza donc na kola kaka ndengi na ebisi yoke mais comme l'histoire nous est stressé hein oui normalement ça dit que kola va difficulté makasi tu vas découvrir en côté na kati parce que zakati tu vas vraiment Romain babilo koni Roma kuta nango parce que c'est ça que makolo za rotambolate comme handicapé comme on dit c'était quoi encore les causes arrêtez peut-être aux otanga c'était quoi eza ebele en tout cas surtout bitu bando otanga ngwandi na bibisio ki to botami na famille où eza la bozuité famille pauvre donc il y a difficulté autant sur les kaka na ba kata ba famille ba pauvre beaucoup qui pe papa minerval pe papa epsibina avec bobo zela lobby son azimo na ke futi na tam se pe 2-3 jours au chômage ouais na palais tam se pe ko lia au mona ne erwa ninga pe tam bon ne on a bisio ki to kola ki na vie au biso to sukela ki au père na mère ba na ko memela biso donc les apes na moi mingi mais surtout plutôt bando détail on ilobio ça rappelle be stress mingi na vie na nga OK donc mais toujours là ba parents no bazaki na yo au soutenir yo vraiment bana ko soutenir ngai ti na ko zwa diplôme na nga le na ko zwa grand frère na biso o ya liboso ba mitaki na Congo central précisément côté ba Yombe kuna bon père a monnaie qui bon a jugé qui bon yazaki ingénieur a jugé bon que non na moni il faut que de côté wana OK do paiement vous coopérer na vie na bino a brancher yo ba makambani bani mais na komaka pe na vandi pe na bamboka o lelo yo na mipesi kombo mbatasi ala donc na vanda wana mais ndenge zalaki pe kaka makansi ya nzambe que non malgré ba chik na yo malgré soko bani donc chemin na ngeza o lelo yo éviter na plateau Attends, toujours j'ai diplôme papa Zaki ouais papa Zaki maman Zaki papa a été kokufa alors 2010 2011 maman autokufa pas même une année koka je crois be les 10 ya moi. Sur matin se remet aux autres en famille na yo vous avez moto peut être na ba relation moi quelque part tous crier après moi relation moi na copine moi tout pour ça là quand vous avez en dehors déjà la famille tout vous avez toujours na famille on a l'air de papa a été kufa oui tous en aillé ensemble mais na maman en tout cas déjà si na milongwa qui depuis na ebisio ba 2000 et quelques bon déjà si na kitaki famille na c'est bon OK bon na si na collé na comme mon atam sous moi 100 francs na ngai et sengi pour na kendepe ko évoluer ailleurs mais nous sommes toujours en famille donc ti lelo ya momoni
Batasi ala nazui premier studio na Yolo jusqu'à l'université. Porte na ko tezaka na ko libanda boye alors on a eu ko vivre na copine nga mo boza souté azana ngola na bala na ye to tanga kompote tam soupe ko sala bien penaté mais ayebi moment moko boye donc on a biso ka na kola na babilo mo boye ndeza ka momi boane na palais mo complication makamba ba ko bota ti esenga kake Congo central pa na bango lera zongi à l'époque on a pété msuba chombo za kité akena tiki na romprenga ba akei et puis c'est un peu bien quoi donc bon on a peine na maman boti yo te marqué ba oncle na yo na yebi bango libota na bango tu na yebi bango alors na ki mobali ka ndenge za la moi signe respect na somba ba kitambala na somba pièce elamba pièce sombi ba cycle ka ndenge za ke mwana aketa la maman na bango ba vivra na nsimba quoi ba vivra na romain ya kenda le razongi mais suspect na monelo mo pa na ye vraiment donc ça l'a bien été. Après ayi ko zoazemi zemina ngai ayi ko zoazemi na ngai zemi wana vraiment na moneka lokwa ndingi mama betela nga lisolo ndingi na tungisa ka bango do mwana akina libumu mena yebisio ba menace grave lena longwe to longwe kutu te tozaka wana mais momi akomi pena terme yake ndo bota na longoli pa ngana zaki ne studio na ye na tindi sko pa ba mama akende kuna pe premier ko bota na ye nga erona sko to sala ba rigolo na antenne A to sala ba rigolo na antenne A na bisi ki nga bi bon moi par yango yo bokende hôpital na ba ser pour mama sa kola ki pe moi muke bokena ba ser o nga na landa akene hôpital ou ngale na longo antenne A na ye pa ba mère ba bisi nga no azana maternité mo za juste na ngingi na commune na ngingi ya Mayalos veni kenge je crois bien son na santé na koma kuna ote passe au bote sili na moto zonga ya solo to zongi alali pa ba mère na tongo na ye na kutiye na tikile sous mémoire par na ye na kena ngai antenne A ko zonga na zonga pale o ba ibisi ngai ke na ser na biso moto akina en face akimunganga na mama yemo ser abengi abi mano tozomona moi c'est ya Romain ça ne va pas abi botenga nepe na botsaka na koyi kotala kaka basombi baganka ndenge za ba minganga ba jeune bango basala wana ote botinde mama yemo akene wana ngana antenne A vena longue boulot ba 16 17 na zongi parler ba bisinga avec non momi na ndenge za boye basala mama yemo et comme si makambo ndeni kuti ba momi musu ba bota kana baona nzelo yaka pumba la moko lifanto abimi o yakende bo azonga o yakende bo bon courage na keti mama yemo na kikuta na salle moko na koka même pas kokota donc bango tout baza pena ndingi to bota makaba momi na muto akota ka kuna zaka mobali oyo mwasi na yaza na kati vraiment nazo leka ba ser ni donc ba na koma pa petit momi ni susu apesinga pe ma bebe na kezana courage ne naza boye mwana na libumu aza kokufa wow ya et pesanga malili siko na otala mutu ni naza boye mais naza na mutu moko na kati ya libumu aza kokufa ye biko paniquer tes à l'aise ye moi momi mtayib sangai moi c'est mtayib sangai otoboyi kotanga kombo quoi abimili banda bamunganga basali ba ordonnance pa na kena sombi bakisi ba yepo ba na perfuser mona bima ko bima banda ba 18h je crois bien ti tongo réaction moko sa misati na tongo ba mingi ngande ba kota réunion to zeli ba sisi ba bimi ba bengi ngai ba bandeli sous ordonnance ba biki non mélange ba salaki ba lekisaki soko mai mingi hein c'est qui moi mai mingi mais ba produit o ko sala ke moto abima et ba chaki te dona bandeli sous ordonnance na son bakisi munganga wana ye abando perfuser banda na kolo bata ba 10h wana ba bandeli ba perfusion na ti ba 15h aiko ko msamo na vraiment vert mwana vert banini batuninga siko kwa ngabi aza mwana nga liboso na akundai na kitambo donc ba vie ozomona ndenge ozobeta solo ke betela donc na lekana ba trace moko oyo inga même ça tam supenga ngambo un jour na vie na ngai tam supenga pesa ba interprétation moko na ndingi ya mabe po dasi na bandaki kimbata sana mais Dieu est grand a protéger ngai na ibelo moko te après
Moi a décidé que non, bande on va venir na Rwanda. Fois que Mireille, moi na kufa mikolo, oh non, tani na comme moi na to kufa, yo so ba plan, on dit na yo. O tenga fona benda na ka bonne chance. Benda na ye, sika pazati lelo. Abala Salavina. Abala Salavina emeti lelo, azala na bébété. Avulata botate. Oh, tilo la botate elmogo, zo zappé téléphone monier pour ça déjà famille. Moi si dans le bosso on a PC la masamba. Na vie. Parce que c'est que moi na kufaka créer un problème. Non, ezaki ba problème mo kwa zalango. Pour les la n'est pas maman. Ba kata yeme banzolo ko. Ya na banzolo ko na ba donc yaki biso ba kongo to ba do bana mo ya kosomba. Pour protéger ka esi bazame biso to ebili kambuté tozo tambola na bosolo nzamba ya épargnanga na ndenge wana bon. Oh, ça va non. Merci, voilà. Tu as toujours na Romain. On va essayer de là auto sur la plus 4 naïe. Histoire n'est à relacter biso. Mais est-ce que vous en avez déjà à Yopé? Ouais. Ouais. Mais chaque Ketcha JCD Fortuna. Après, on a continué Vinayo. Ouais, on a continué Vinangaï. On a évolué dans le boulot Nangaï. Après antenne parce que pas mbata là il faut dire qu'il on a banda ngonde ngene ouais ngai parcours na ngai vraiment za kapena mulaité za bali bosuta msuyoyo kame oyo balanda ngai déjà ba yebi na parcours na ngai za teke na longwa ke ona kebo ngala kutana ba mona misère surtout amemanga mbala moko na rigolo tilelo mbatasia na travail de la ba grand. Ok. Bandi boulot na ba petite. Te baba na relaxa ok non. Rigolo ezaka juste ba gag. Ba gag ezaki sans souci. Amina epe manakima mabipendu siatula bombo fifi. Krem dans mémoire na tato ba siatula mtamema. Siatula ndika mtamema ngai. Ok, après wana ba gag ba rigolo no sala na coupa nan. Après ba rigolo ayi ko mona ke ayi ko juger bon que habité yo fo ya na swabala ya mise siatul isikana kana okuta ba miraesa. Pauvre dadi ba mogondo. Nzala ba koko bilali on se kongana yiko intégrer na mouvement to bon ngana baba ko mona nga déjà pour ngana ole ka TV banda le 1er janvier le 31 décembre beti biso na likambia siècle parce que nazaki beti ya koyamba miraesa na Angola nazaki beti ya koyamba mbata sana yambi mbata sana yo na yambaki suna ni mogondo Moïdo pas il mec dans Mogondo. Est-ce que c'est une réalité non kokende ya surtout dans la poto c'était à cause à quoi parce que groupe comme il y a des cas soi-disant surtout là tout sur la nan tout sur la ouais c'est tout le voyage na d'abord bana yuko raté moi mingi pour d'abord za na famille ezakuna bande kona ye ya basi na mibali bazakuna bande kona bina ba yuko juger bon ba non surtout eza bien. Si on peut de locomoya na yo poto ou bien un poto après yo qui ça ou ça peut makam na yo enfant chéri tito za ki oneza ekanga na swabala marge na yo enfant chéri ya groupe ya siatu les aki yo marge na yo kuta ona tangeli yo ba pauvre dadi bazala ba Mireille banzala mais partout siatu la zotambola tekina Toyota Starlet to tambola kanayi ero anga pena momité ninité donc to tambola kana ye to tambola ye ayi ko juger bon ngai pona ke mikili na réunion to vandi boye na bayaya sika to na ko répéter na Mariano wana juste ayisi ba master tout bon banda lelo nga pena ki surpris na ebagité amina nga banda lelo na tikili bino muto akoyi ko kamba bino ezambata siala wana lobaki mystère surtout ayebisi boye abinanga lobi na simiraye c'est ba tozaki belé kotanga tozaki ebelé ne tozaka na mouvement après répétition ici li bon to solo la présence na masolo beta mais ngana eba ki lobi na tongo ngana il faut to kata braza a matela à partir à Mayamaya l'aéroport à Brazzaville ngape na yeba ki te pe abetela nga li solo wana te ki yo ndi muté poto na yeba poto ça ba démarche na mais ya ko lobake yo mutu tikala na mouvement na yeba ki okaka les jours wana oyo to sisi répétition biso nyonso ayebisi bana maya bike non ndi nazabu mutu akokamba bino eza yepo
na l'accès déjà ba porte news antenne awana ezaki ya biso déjà chaîne wana ezaki déjà ya biso d'abord faut ba peso espace na antenne a fozala pour travailler na antenne donc na ikotika na mouvement yo ebika ndenge ezalaka incompréhension mo iko mokota d'abord tozaki d'accord tant wabi ke otika na mouvement oko ba sian okuta ki wana kati ya groupe bon koloba d'accord ikoloba manango boyo na motema tout sepeli bon dès le début il m'a campé ok bien nazo ke bimsa matériel l'antenne to yepé to tourner pe ba espace pe to tikele mais yebika ndenge zala moi ke tout mon regard wando kota muke bon nga ba père ba mère ba bisanga sika ba to balingi yote carrément na yobenda na ngai otikene ya groupe mira sana bongo dadi kitambala Koko Bilali tikili bango mouvement ngai bon ngai na moni na yiko kuta bino mais ndebo sepeli na bino pété donc na bendi na ngana erwana à l'époque ba téléphone yo ya ba libanda akena cabine composer le numéro c'est tout la pété atikela ngai bande ko na ye o ba bande ko bengana na bengi bino vous agent soko ba 18h aux en attend ozonga na cabine comme ça na benga na expliquer. Oui, il est tombé bien normal dans la cabine. La cabine vous te rappeler le numéro oyo la bengi buto sona bisi gens qui nga misère banda le longai tala boy bon ça va débrouiller na yo. Kendo débrouiller na yo na ninga mabete nga mona compagnie ke suka nango ezaka bongo. Na tout ça qui na biso bien na mama ça ti le lope tout ça na biso bien. Après groupe petit kala epana. Groupe Tigalaki Dadi Mugondo nzala Erwan nzala pe na banda sake Luanda nzala Erwan pesa ke bakoko bilali biso to ba doyen ndeni ni fo boy na ko me ba monaki eloko moko te liboso po ngai ni mnazaki na clé wana quoi ya ke kota par-ci par là même ya ke luka même sponsor pour c'est tout de ça pistona qui nga déjà mais on va comprendre qui était so ba comprendre qui était mais je vois tant yambe ba to pe mingi ya Swabala, Babimisa président Roy-Gras, président Moko qui attaqué à Sungarape, Bande connaît, artiste, c'était Babano Yatika na Kinte. Est-ce que c'est vrai? Papa Nangandi to le bar, Badage le bar, qui malamba l'accès au péché qui est, Babana au Pessarayo. Ngai et pas si à tout n'a profité qui au péché. Comprends? Mutata to zabo ilelo frère Nangai, Nazui, au Pessinga Lich, au Pessinga Mbati, mais l'obisu, Mutondini. Pianga $10, lobe pianga $20 moto ndeni mais so la singa kente sala boy po yo moko zwaka ouais ba bima pena mabe pas mystère d'abord aka na voyage monakin papa na petit na biso belge ndundu na biso moto aka na yebo belge akofaka to aka na kankokolo ngakuna kenda te na wana makamusu to benga na kaka donc ba Emilia ka mystère côté wana. On est un milliard de mystère. Ba yebi o bango mo ba. Kolbate ke mira esa tout le babongo. Na lobi bango mo ba yebi. Po ngapi na zalate si tout la bête. Sone bazala ba mira esa. Mais ça ika mouvement te. To yiba frère na ngai yon papa kufi mama kufi ndeko kufi to kwa assisté nde tozalisanga. Wada sa tlo teputa yake. Ya uti mikili aye. Aye ouais. Ya uti mikili aye. Na matanga zaki babongo c'est ba miraesa ouais bon la éviter ça est-ce que ba Emilia qui est ba Emilia qui est na yoki ke ba Emilia qui na zakiti détail ti ba comme na niveau wana tukanga na éviter na monique président à lobby déjà qui tala ba massa na yo kutu boye soni ba traité yobi ke ba la saka ko lona ndobo kolona ndobo sikondi ba traité ke atka ko aider mutu te pe sunga ba tote rolo bani na makambo ko sunga ezaka volonté ya mutu OK so mo mutu sunga mutu te initi la ko imposer tout pour ko obliger ki sunga ngakaka la réalité c'est belé autant suna ko lo bateza TV quoi za TV ngai na mona ke c'est tout la sunga ngai na nzela o ya laksanga pour le lot où on a bénéficié nango tamsu o muke na zozwa même moi na c'est tout le tout ba madame c'est tout bali ya ngote ils ont beaucoup la famille ngai pour le moment où on a sali et on a biso que na préféré qui c'est tout à l'aksanga ko boaka ndoboke abana ko pia kanga OK donc so ba massa ba monike
apesaka bango te mpo bayaki na stratégie ya ndobo te. Ok, donc so bamasa na bandeli so bamoni ke akabelaka bango te mpo bazalaki na esprit ya ndobo te. Ngai nayaki na esprit ya ndobo lelo ngai yo nazanga sinakasa groupe bazalaki mpe bato bango bazalaki parmi bato bapusaki yo olonga na groupe na moni oyo balingaki ozala leader na bango te. non kopuse ngaki nabima nalongwa na ngai nakende na nga tamsusu na boye elobami mpe te me tamsusu na bageste na kovanda bacomportement osentir penake eloko moko eza balingo dirige bango te parceque esalaka nde nini papa Siatula mbata siala tokoloba na sens ke lelo mondi bandeko ne baza na Angola baza na libana ya mbuka lokola miraisa na eka pani parce que boza bojua groupe moko o tocha vidéo moko abike iya kozonga na ekinte bachela e poison na ebite ne omona ke évolution na bango baza na Angola kuna. Est-ce que vous avez été en reçoit na bongos, vous avez été en reçoit na miraisa ko tourner ba mogondo bo tunae o tourner ba santé nae nazwaka kaka mingi na telefone eza mogondo miraisa même na senga me mogondo me na numéro na ye me apesanga ba référence tamsu biso tona lingwala awa me azopesa biso référence côté miraisa za tamsu côté aéroport kuna me tamsu aza bongo mogondo pe aza ndeti tochaka alikuwa ndeti mwa babalie kaka donc nazwaka ata mingi ya kosolola na mogondo voyage akendaki ye moko ayebi ndenge akendelaki ndenge paso vivre kuna na yebi te yozalaki kuna. Bon non c'est vrai otaka image oyo référé na émission et tozonga juste après Katine na groupe Siatula on s'est retrouvé te si c'est-à-dire que on va se retrouver à yemo Mister Siatula. Non, il y a ça une photo. Parce que vous bénéficiez de l'autre. On s'est retrouvé pourquoi parce que tous un sponsor té. Il est président de la Pardon, ça n'est pas fort. Tous un bénéficiaire pour mingi. So Mister Siatula ça la va pour arriver. Ça va difficulté non boka. Oui, mais faut nous en avoir difficulté. Faut nous en avoir difficulté. Alors ils allaient na batu mususu bazaki place tout ça là qui réunion, ba keneko yebisa yeke non, bazolinga balungola yo na groupe na yo na poto to longoli yete metango yeki sasa nde to longola yi voilà. Alors yaki ko arriver président lobi na biso ke non ba oyo nyonso ba ya ba kendaki réunion biso na bango to sito kabwana mon gars bobo sate na Mister Siatula moto ya bomeli na magi ba difficulté bike nous a na poto routine de $100 la place à $250. Non, tokubongisa ndeni d'abord tant président moni oyoki loba ndengo na osani okubenga biso to ne oyaki wana vandi non réunion bosalaki ezalaki pona nini olingi koyoka biso te réunion bosalaki pona nini to expliquer yo ke to salaki yango pona bonne marche ya groupe. Bon président oyaki toyeba oyeli biso nini oye na idée nini makanisi nini ya sika oyo oye na wana kina liboso tanga yaka wana kutu ba 3e ou 4e. Katine otolanda ya mogondo nde alobi na sansu ya alobi tia micro bwe nayebi te komona video wana omonaki déjà eza ndenge mwa rage mwa alobi likambo euti na motema naye kaida motu te nazala oloba yango wana ata code apesi te mwa abomaki groupe mais obi ozala obunda mpona basponsor je pense pas ke ata témoignage tino nayoka ye na kati ya lisolo wana te ke yo otikalaki dirigeant moko na baki ye nde atikalaka leader ya Siatula nayebi te ye ekomi so yo ndenge nini mogondo alobaki ye bon ayebi bakosaka conscience te aza ndeko na nga nalinga ye mingi tobengana trop moni ndenge ezalaka kaka micro etelemi boye motu to aoloba oyo esengeli ezobima kati na ye bon wana eza point de vue na ye mais bayebi ke Mister Siatula atikaka mbata siala bamirai bayebi yango mogondo aza wana ayebi so ozonga mba liboso to mpo otindile image aoyebisa yo donc mpona kaya koyede ke apesaka atika koyede motu ata so obengi ata sans fra apesaka te yango nayebisi yo même mabe ya papa baetalaka yango libanda boye te ok mingi oba mogondo je mon bon tamsu na opsa mogondo Siatula aza père oyo yo atia na monde o lelo tamsu micro osimbi boye oloba ba journaliste ba pe na yo bo oloba tamsu ba vie na yo nde tozobeta masolo na biso ba parcours na biso mais papa na yo ata aza mabe makasi ata aza ndenge nini
yo mwana ozaka mwana ka papa faut koyeba ko protéger papa likambo ya ko aider eza volonté ya mutu kaka nde soko ye moko asepeli yo poza ta mususu na batu oyo yo moko pe botala kaka ke bon bon azana raison na yo wana eza point de vue na ye azana oyo ya koyi koloba mais nga na yebi ke surtout soki ya aidanga na jarke alaksanga musala oti lelo naza donc nakoki kotalaka ye kaka te teke komona mogondo azoba eloko te na fond du cœur na motema na ye yango yozo soki ba mogondo ba emiliaka ye susu seki makambo ezalaki ya grave na kati ya swabala donc nayebi na okasi te donc swabala nga na bao natikaki bango nga na ke koévolue na nga arrière nayebi te oyo mpe susu etikalaki na kati wana lelo koyeba makambo ezobima donc komona mogondo boye komona mo devenu azoévolue aza na omoni ndeni na vidéo omoni na émission parce que azovivre bien na Angola yo nde mutu opesa ngai po yo nde mutu bongo yosolaka na ye mais te lisolo ya musika ezaka toza bien toza bien yo nde mutu amosuku explike nga non mogondo bulo mpe kututa mosusu akendaka su mpe na te achange na ye cope po eza normal yo nde mutu koexplike nga mais nga na omona boye aza frère na nga namoni bonne santé azoloba avec énergie donc aza très bien oui biseni azongela art na ye tu avandaka abomi art kuna bon conseil ozalaka soki eza ya ye ya makila azonga kaka eza makambo soki amoni ke non nzela oyo tozoluka kaka nde baka kosenga na mama oliva ede bango tomoni baka kolobaloba wana eza mabe te kosenga mpe motu aide soki ezali soki ekokisami eza normal mpona kosenga motu aide ezango mabe te nga mpe nakoyeba mama oliva ede nga voilà, mais c'est tout déjà par ya Mogondo. Sikoyo Jonathan tu as vu une image à to katate, tu évolue toujours. Tu as vu une image à Miraesa. Katine. La Congo ko sala nini? Bozo bombela ngani na Congo poison. Bombela ngani na Congo poison. Nga moko nde na link ozonga na Congo te po motema mabe eleki. Na bo okota na cercueil. Moninga vie ezalaka gu makasi kumoni Congo na oya te kumoni Congo na oya te kumoni Congo na oya te en tout cas leke tumoni tete so olandi yango ozana ta obala te omoni so nzambe atielanga so 70 to 80 ans moi 30 ans na nafanda beta na libala na senti pe lengi ya libala ti so olandi ka tete na obala te Katine. Mais j'aime Miraesa, non moi nyonde. Ouais, Miraesa soldat. Yé pena deux fois te makamba lobi wana surtout que présence na ye na sika ba kabola barol ba o changer batu barol. Ok, te bo pesa mo Miraesa. Yende pena okumba ngo. Et puis bo za décidé. Ah OK, na mo pena très kitoko donc aza pena soldat ba mbote belé yesa. Ayebi. De tabi ki ozonga Congo te obanga poison te ko banga poison on a ebisi eza nzambe mutabomba biso OK nzambe ne mutabomba biso poso za na kata bonzambe même ta vera mayo so na simbia pe bomona e panza na oto pe glisser na maboko elongwe na po ina ebiki na so bomba masima ya nzambe poison ope ezoloba makaka ezoloba manango kaka ezoloba manango kaka mais mutuna mutana motema na ye mutuna mutayebi ndinga zotambolela mutuna mutu moni babilo musuto okutana ope na lobango mwa mingi apara ndeora musala oyo yozo sala apesa ta exemple sika yoza ozana bami ozana ba relation oyo pozana ngo ya malamu na ope balingaka na ope balingaka yote comprendre donc okoki kutana pe na mbiscade moko ya côté oyo balingelaka yote andeora musala oyo ngana to vandi boye mais lobby et peut ça quoi ndeti tala bande ko na yeka mbasali basali bo mais ça le savoir que na zape na ba compte à rendre mususu na bateau mususu pe ba yinanga peta mususu na sala bango pe eloko côté oui donc na sepela na été diaya na sepela ka utu na ibo wela nini mais ti amona ka présence na yo ezala ke ka bien te bakoki kotrike pe na basansi wana mais lobi eza nini ezongi kaka omoni baninga na ye bango basali boye nzambe moto abombaka biso soki oyaki sasa ya kokontinue tala na ye anormal eza nango mabe te soki mpe kuna aza koévolue na ye ndenge azosengaki non
théâtre akozanga pe libala oui aza mwasi fo aza na ndako ya libala abota asala pe fi na ye na petite ebele mpe baza na bamboka oyo tosala mwa mpe boulot mais azobanga kozwa zemi amona soki avandi ta mosusu 2 ans po totyaka zemi ba une année ba 9 mois wana ebendaka ti mwana 2 ans mwana azwi mwa makasi akozongela boulot na ye mais bamwa kwana eti nazoboma ta nzoka eloko te nga na ofélicité petit moto osala na ye kala na Kilimanjaro miracle petit na miracle nayebi te Fatou Miracle Fatou Miracle lelo oyo aza bien na ndako na ya libala avanda na ye na poto na bana na ye mobali na ye calmement c'est bon eza bavie oyo biso tu tozoleka ocomprendre bavie oyo biso tozosala nio tu eoleka loyo mpe eta mosu nzambe mpa osala grâce micro osimba mosu te okomi kosimbela yango na bajare moko boye oyo ta mosusu donc ezaka baporte oyo efungwamalaka biso na mosala oyo tozosala ezaka ba premier pas ya ba vie auto sala batasa ya lelo comédien lelo bengse na plateau mais tamsu lobby nzambe a récupérer na ba jar mususu tomona soki za pena souci na yeke un jour a continuer carrière na yemira esa eza na mabete na kisa na ngola kuna so posi mba na yo oboti ba na osali fo na eza pe mabete ce qu'on entend ya papa na bino Siatula. Je pense que le témoignage est vraiment qui te côté sur Bangonde Baloba. Oui, ça va on comme message. Eh na oui ça va encore que non papa ba bomba mabe ya papa mais malgré ça la sonimbo tout le monde a pu mutu pentende balobi que c'est tout la sombela mutu kanenga za na mikili. Zoa na biso tunenge a forma biso mutu mogote do inutile pe ya kozana ngo na motema que non otambola kana kombo mutu na que non akabela biso te ya ida biso te non. Aza la famille oya yepe margué ba relation to saraki na ye margué aza père na biso oya la kisi biso na mokili lelo yo mais zakate ki to contacta toujours na ye to contacta msu yininga la kisi biso nzela to forcer ce que to ba théâtre ya lelo na ya kala différence eza makasi ndetina nini eza makasi même temps na jouer kabo même temps na ba scénario to kena mama mbongo te no théâtre lelo comme ka yaka telema wana loba mais bas du temps ya ko répéter voilà c'est ça mais comme na ka lelo ningi yoza boye lobi aussi mbisi pire petit na mo micro bovani kana parler ka boya izaka kaka mbote bandeko bozola na biso bisika ndoto bozali wa yanga bino mbata sala na émission kingandi lobi pe bandi na mais zana makambo mususu ezaka na kati na ba principe. Est-ce que na théâtre ka pe ba bino surtout boza babi kindumbe za makasi na théâtre bozo ba bolinga na bino est-ce que peut arriver là yo mbatashi osala bolingo moko na comédien moko ngai banda carrière na ngai nzambe to bondela likolo na sa relation na moi mwasi mo théâtre na zo ba pe na bande ko na jamais du tout. OK o yazali ozaka na micro un jour au poser question tilelo. Voilà tout qui est quand est aussi sinon peut boy na simba saki na ngana siminzela na ke ndenge nazala même na tournage bo beng sangana lia tournage na sisi musana nga réalisateur nini ona ni coach na sisi kangi bilamba auto changer est-ce que mbata sala na kilelo na ndenge musala ngo sam est-ce que mbata sala peut considérer oui pe respect zana baleki oui ngai d'abord babenga ngai yaya na milieu tout ya biso ba comédien mukolo yamba sobe tuna imbata sala mukolo yamba sai tuna imbata sala mukolo yamba ba grand quoi ba grand c'est bon tout benga on a mon valable quoi ba grand na monde a aro tozo sala oui imbata sala za considérer na mboka oyo première dame appelle sa carte santé c'est que na considéré qui ça le loba panneau tondi mboka mobimba c'est que na considéré ba regret nous ani na musala o piraterie les kitro tout sali et belé na moment piraterie to bénéficier na monte ba te belende ba bénéficier na il y a des ba producteurs ba tonga ba palais il y a ba étage na ba front na biso ya ba ndeko na biso regret quand il y a ngani na travailler trop izaka ba œuvre d'esprit regret makasi mais nazo vivre na yebi ke nzambe un jour a récompenser ngana onyo tuna sala
Lelo peut-être mokilon les autres à la webachi lelo mata c'est à la ministre de la culture a mata c'est la rosa nini pour maman pour évoluer kitoko. Non, aider à côté à secteur nangai. Pour le secteur mususu. Il y a un ministère de la culture et art. Et ça secteur na biso. L'artiste c'est mélangé non? Qu'est-ce qu'on habite ça secteur na biso? Il y a l'artiste non? Il y a peintre ça. Ah OK, moi je croyais que va comédien. Non, ça va tenir ça OK. Ah OK. Ba musicien baza, baza mais au lelo ba chaka bizaka moi parti mo. Mais ngai secteur na ngawana. So on a un ministre de la culture et art na défendre ministère voilà. OK. C'est bien, Batasiala, lelo au sala bagag lelo, mais tout le monde plus na bagag que na ba film. Je pense que na film il y a la douce et dinana au beau jouer qui mais pourquoi absence na ba chaîne lelo au moins lelo chaîne ya SB ou ya Silabisalo, tout le monde a il y a belle vie Candy, tout le monde joue à défilé, je sais pas. Ba personnage les associés na ba chaîne on a tout ba moni bino remis trop gag trop comique théâtre changé comme na ba forme moko boye boza la penza te pour nani ah non les archi fou donc matin c'est la gag karaté ti lelo na zo invitation partout na auto si ça boulot moko lobi nazaki nango na collègue na yo quoi Vincent Chuloz OK solo na Vincent ça OK nazo lega na maboke TV constellation pastorale. Au total la terre. Oui, nazo mon félicitations. Est-ce que on est à gag? Otangelinga ba dina na otangelinga ba karine mpala otangelinga non, eza art eza pa na nga role nyoto opesa na osala. Constellation pastorale ezaki muto akumbango lité ya kanda ngana pasteur te. Mais ya bana ko consacrer na ba côté na yepo azara role na yeza bongo. Mais maison wana to ça la film a pesi na confiance, bien bata ça la kumbela. Rôle tout au yogo yelanga en tant que professionnel gagité et puis gagé on peut besoin de ça dans le to sali ba Congo référence ngai petit mukwata Aïda mama Ida Tito ngam na sala sélection na ndenga mabete baba ndeko nga bayibi dina zikop ya producteur na États-Unis na bengi bana mai to frappa et pesa go pour na yibi na bandango bo mwana et pas bakuruto na tangilo ba sans souci ba mabi pendo ba siatula ba ouais za gagate za gagite pièce tête na okumba noko tale na omema na auto sala sala na yebisi so bazu batan de bakota na YouTube ba okuta. Merci, tu as couvert la fin émission Nabiso, mais pas batasi la tout mon vidéo moi aussi circuler na YouTube na ba page Facebook ya yo na maman Zeta pour voir la biso bozo bina na bi mona ki yango tango moni ba bloko wana ba vidéo na moni l'artiste azo sala vraiment a pesa des meilleurs mais matanga na ye sango na ye lokwa ba artiste bozaki malili lokwa bo pesa ngo ni acheter kwa bandiko musuba kufa et ça vous avez raison na yo lelo yo ndi to koma lo ba baliki ba ya sime comme ka pe ki lelo mais nzoka ba bénédiction mususu ezo bima na bandeti pa ya ba mama wana ba vie kwedi biso nous chance ça na ba vie Dudu pauvre Dudu ba vie Chaba wana moni kiru wana ya groupe Salongo à l'époque tout à bango na TV laissez tomber ba mama nzita na to yoka bango na radio na groupe Nzoi koko dia nzombo kia lunda makoyo koko zembla ex mumbala ndiye tetebe nzita oyoka ntsakala mafoini webi ntsakala mafoini vejo ni ntsakala 20 la wena 20 ero wana banza bona evite radio ya pile yo kutana kwamba muona ba CD ya kura biso ero na batterie pour uzwango tshena mutu ke luka kuna pona pokwa bolanda groupe Nzoi te mama nzita azaki mama oyo vraiment nazoki chance ya ozana ye omoni rôle wana eloko yari réalité o ba pese ki réalisateur na biso na producteur na biso ba bandai ko potana le ba sali film wana fallait fille moko a jouer rôle au maman Nzita sali ponga na ki musicien les japonais de Mayombe ozomo esika na mema ba biloko et on a coutume na lata ki wana yango bana Zaire ba obetela bino ba biloko yango ba lata do futa la kamuta na vision impère voilà bana ba impère nini periki na moto moi ensemble moi na bandango kala ozolanda donc mama wana esika za vraiment
ape manakimia maman on a le bique ngai na ko jouer rôle wana producteur ba yebisa jamais du tout boluka jeune fille moko a joué na Mbatasi ala ke bozo maman dit tabochawa nanzita le bingaka comme na kosala ngalo réalisateur na biso a convaincre le producteur abi tombe kaye tout ça nga sola na ser nga bise ba mo no gwande te lote mingai nana biloko o ngana bana kosala yo ndima ngo kaka e simba au mona ba réseaux sociaux na ibane mama image monsieur ezati carrément ba kriwana zai ko même pas boaka ngo un acteur artiste faut tikara ba print na kibuté ya ko tobola lito yitoni te concentrer boulot c'est malili bon pour matanga ne malili papa wa tubi ba kufi boya to lobi ke ba leki ba comprendre ba ngote ke ye maman tita mama pe mala ba kena ba tournage mais biso to ba ki Valera mère wana to ya ki to assisté ti makamnyo to cérémonie to leki est-ce que peut yozo tala na yozo mitali tani ba kundi maman tita ba lelie bwe est-ce que ngape ekozala kwa bwe est-ce que ngake za pe bwe est-ce que bozo milengela Mbatasi adam so akufane ne bali tamsusu Mbatasi la akufane na crash avion tamsusu papa so toke on est tout à la ciment on s'en fout mutoya ayate on s'en fout l'essentiel yoga ko na sama beli OK sini na ponde to zakaboy ba momengo ngo balo bakati fale ba ya ba soutenir biso tant que na za vivant bout mais ce que son akufi bo tcha bonheur wana esanga ngamo na oyeba ko gérer tant bo pesa ngana gérer ba na tikila ba ba possible to kufa pauvre oui to kufa ba locataire oui oui yango tozo senga nini ba député ti même le lobo ozonga boye bo voter ta loi moko pona biso ba artiste et ça la bien makasi ba voter ta loi moko na yipsa ba tuke bande kona bino baza ba ministre bande kona bino baza ba nani bande kona bino baza ba sénateur banani bo ça la biso ta moi mo beko moko kaka o ya biso ba artiste tam souci on peut ko fungula biso porte le lui komaga mama Olive mama Denise pas présent nini faut ermo plutôt se retrouver après na musa na biso na ministère même ya culture mo beko makasi ezati vous avez fonctionnaire de Goloba ne tous avez bouffé tous avez na numéro matricule normalement tous en ngote ba tu ba bénéficier encore tam so ba vient na biso ba kina ba RTNC wana RTNC apesa bango ba numéro matricule moi miette wana bimara na RTNC bon ce biso tous populaire to yunga na mais to sali belé na mboka oyo to memi pe drapeau libanda ya mboka oyo combien d'années na art to keka ba umeli ozona na ndingi fina ombini OK umeli c'est ça umeli. Voilà, merci. Naobenga ota la caméra na biso. Et ça biso na monde artistique et un artiste nini oyo a choqué papa Mbatasi là. Ko choqué na sens nini. Na sens nyo so a choqué malgré et si là il est cas artiste nini oyo a choqué Mbatasi là. Na yebi ko vana bango bien bango pe ba yebi ko vana nga bien. Choc pena comme tel non. Pour nga na respecter bango pe ba respecter nga. Bango tout na biso o yamba bango un jour. Tout na bango Mbatasi ala ba expliquer soko pena za sincère et bima kata mutema na ye oza soulager pena mona bena ba chair de poulet et bima soki ozala sincère na oyo ko yamba tuna Mbatasi la ville bo vivre ndenge nini pena za rare na milliers na biso na za rare. Voilà, merci na papa Mbatasi ala ngayote bino lekechu mopanzi sango na bino bolingaka mingi faut tika papa Mbatasi ala parce que kende tournage et ça allait bien penza ko yamba yo faut zana absolument ko yamba bongo to sepela mingi na ba artiste bozo leka na émission na biso kati obota la biso papa Mbatasi ala mon émission de nene ouais émission ça très bien mais on a ba question mo boso oza pena mirite ke boko panzana donc vraiment na féliciter yo merci kechu babonné na biso on a beau continuer za chaîne mo itoko to solo li pepele
to chrétien mututi ouais mais to lobby ka mais bo tu petit titre moko ya bien puis on yo gambata sala a lobby boy de la on pena la logique ça na yebi ke batu ba sala bon po benda ba bonne te belé ba sala ka bongo te so chance ka titre malonga po ke na veka normalement so ko che président bata sala yeyo mutu nyoto linga bata sala ako s'abonner na ye ayoka po ayebi ke alobaka na ye bien finga raté a sala nité lelo moni micro oyo bazo bande komisusu bazo bosana ki fallait tout ça la combo na musala mais tout ça la combo na ba base OK to komi lelo yo ngana yo tozo bomande musala na biso lelo tozo lela ba konzi ba tala misala na biso mais ba tala rapé ba buzoba o pezo leka ko finga na o tozo finga na wana mais siko oh bato bazo senga to aider bango mais bango na bango balinganité de raison en sens moté to sauver honneur ya boulot na biso bandeko bandeko na ngato sauver honneur ya boulot na biso to sala base na kombo bata sala asali kombo na ye na base te oyoka na nte oza mutu internet oyoka na nte na yoka te oyoka te mutu moko pe afinga na mbata sala te pona yebi nini na vivre na bandeko na ngai merci na yebi mabange za ya boka ouais na za mabange belete na kanga Jean-Louis Ndokuma on a pena donc mwana molokai mwana matonge pire petit vieux beaucoup pena donc Jean-Louis Ndokuma libota mobimba bana bango nyotu na pesi mbote na pasteur Simon pesi mbote na pasteur Simon ya za na Belgique ba mbote ne belé boza ebelé o bolinga ngai na linga rapé bino bo continuer toujours ko linga ngai numéro de téléphone nga je crois bien vas-y donc ndeza kaka plus 243 998 18 70 29 998 18 70 29 wana soko zunga na bureau na nga poche na nga na téléphone na ngai ningonga ba remarque moi makambe belé soko ba besoin ba soutenir téléphone yango wana na dingi bino mingi na sengi pe merci ndingi o éviter ngai pour batu merci to ko inviter pe si ko inviter et bientôt la chaîne abiso pe ya Leke TV o ya production ya ba film to ko se plaper papa mbata siala a assister biso na ba tournage na biso et ko sala penza bien ba abonner tout bolinga ka émission na biso pe boko tala aussi ko na chaîne abiso ya RTG aussi merci à madame Christelle Mabule. J'espère que déjà la semaine prochaine to no sa de émission na quatre plateau déjà ya mingi bakati to autant on na RTG to vandi vraiment na assistance ya Kyo dossier l'autre na ba réalisateur aussi que na Jonathan Dario assiste à biso toujours na ba émission na biso ya kati pourquoi pas aussi Benjamin batunion so linga biso aussi pe na Kevin Panda aussi qui est mon partenaire Dani Senda famille aussi na bino tout ici Kambi Credo Marie Malili Masangwa Foire Regina Longo moi ça Robert et Bukasa aussi à Binotou na bokete Binotou bolinga leke chunga fa linga merci na papa Mbatashi merci au revoir Tongo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous